Ndeko balandi émission na biso mbote na biso ya solo ezaka ya biso esengo kokuta na bino à travers ba vidéo na biso lelo toza awa na Njili précisément na 8 Palace wa pesika toye kokuta na fondation Luzaya Dio fondation Luzaya Dio Espoir et Vie o wapi présidente nango to pe initiatrice nango azabongo mpandi nanga awa mama Aimé na benga ke Luzaya Dio. Bonjour maman. Bonjour papa Rabi. Boni. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Fondation Luzaya Dio Espoir et Vie, bango bongo ba fan de la mingi likambo etali trisomie 21. Oyo biso to yebi yango mingi na kombo ya Popi to pe ya ba Mongol et ya solo so na lo bango mama Aimé asepelaka te. Mais bon, to yebeli yango bongo efona mi ko expliquer ndengwana to kenda na yango trisomie 21. Yo lingana benga ngo bongo ti. Même mingi bebeli yango Popi to pe 21 bomona toza entouré na bana biso oyo baza ba trisome to trisomie 21 baza ba trisomie 21 vous comprenez baza ba Popi tende toza benga bango kala vrai kombo na bango trisomie 21 mama Aimé basi mana tuna ki olikanisi nanu ya kosunga bana oyo ba trisomie 21 euta wapi ngana kanisa kita msoza pe na mwana oyo abotama bongo nzoko zanu na mwana ngote. Merci papa Rabi pour na motuna na yo na répétaka yango na bémission na nyonso na répondaka lolenge ka moko. C'est vrai que naza parenté ya enfant trisomique mais je fais la formation na tangeli yango classe et na accompagnaka bango na mikili ya poto et c'est à partir de cette formation que nazoki inspiration et ils confirmé aussi par le Seigneur. Il y a une piscine à Bethesda, là où cet homme qui est resté seul, sans le secours des hommes, parce que Azalaki handicapé. Donc, mais le Dieu de compassion a tindaki Yesu. Pour la koyako yebisana mutuana, seul, sans le secours des hommes, qu'il y avait encore de l'espoir. Et ils sont seuls, ils sont restés seuls dans ces pays. Pour tous ceux qui ont été orphelins, ils sont bien. Tous ceux qui ont été délaissés, ils sont malades. Mais cette catégorie, ils sont vraiment oubliés, marginalisés, effacés même. Bah considérer des personnes à part entière, bah considérer comme des personnes handicapées, bah no bazawapi. Baza na plasté. Apparemment baza rejeté dans la société ba trisomie 21. Baza rejeté dans la société, baza reconnu comme des personnes à part entière et ngai komba langa ezaki bano baza la reconnu comme des personnes à part entière parce que ils ont un corps, un esprit et une âme. Baza bano baza ka 9 mois na libumwa mama. Bana o bazali condamné sans cause. Moi na bota mi akuti libota akuti société ba condamné moi no balobi azana droit et l'autre côté. Et c'est une condamnation sans cause. Et moi, je suis venu défendre ça. Je suis venu défendre ça. Parce que mériter éducation, parce que mériter amour. Parce que loi est l'obinanga, que tout enfant. Loi européenne. Loi loi pour la bana oya handicapé. Na code de la famille alors. Na code de la famille comme na code bon. Na mikila poto ezali loi 2002. Ok. Mais même loi en 2002, mais awa na yebi article awate, mais ça même loi. Oui, lobby que tout enfant a droit à l'éducation, quel que soit son handicap. Les allo les a reconnus. Ils ont reconnu. Voilà. Ce n'est pas que parce que moi j'ai un handicap, parce que moi j'ai moukoussé, ce n'est pas par la couleur de la peau que tu vas marginaliser moi. Moi j'ai un droit à l'éducation dans une école pour apprendre. Vous avez raison, tout enfant a droit à l'éducation, tout enfant a droit à l'école. Et tout le marginalisation ya bana surtout ba handicapé mais bana oyo. Mais nga ki expliquer ce source, topé provenance na ngo basi mo expliquer nga batu misus peut-être bazwa ki yango te. Trisomie 21, topé trisomie wana euta wapi. Na mukuse mama Aimé soyoko limbolela biso. Ouais, na ko répéter yango kaka. Aussi longtemps que ba droit ko zananu akité, il faut effectivement ba comprendre et uta wapi. To benga bango bana mai, na lingi ba to ba comprendre que mai azaka na mwana te. Ba Popi. Parce que ba appellation belé. To étiqueta bango pour rien parce que to za ignorance. Ya on se suksak, ba Mongol. Voilà. Alors ba Mongol, baza ba Mongolien.
baza ba peuple mongolien. Alors ba mona ki bilongi oyo pour la première fois na Mongolie. OK. Tant ba mona ki na Mongolie bana nyonso baza ki bilongi moko. Après un certain temps, etikala sous na Mongolie et comme qui na ba pays nyonso, comme qui na Chine, et comme qui na Japon, et comme qui par-ci par-là. Alors il a fallu un jour un médecin, ou pédiatre, à se poser aussi la question, mais non. Pourquoi baso benga bana o ba Mongolie alors que bano batikali kaka na Mongolie te bana o to komi ko mona bango na presque dans tous les pays. Ouais. Alors il a pris aussi la décision, il y a aussi l'habitude aussi sur bana o alors qu'il n'était pas parent aussi. Netika yo. Netika nga. Azali aussi inspiration aussi pour nangai. OK. Alors il a fait des études pour koyeba eza nini pona ni bilongi moko boy biso kuna na ya ba mindele so ba bimia ka ilongi ka moko pona nini bilongi moko oyo na ba étude asala kinde ayaki ko découvrir que bana o baza na 46 chromosomes au lieu de 46 biso nyonso ba nyonso ndenge tozali awa tozana 46 chromosomes 46 chromosomes ouais ba chromosomes wana ezaka na kati na biso bato ezalaka 23 ezalaka 2 donc 23 fois 2 c'est 46. Ezalaka numéroté aussi na kati ya banzoto na biso. Chromosome 8, chromosome 11, 13. Cours anatomie, topé biologie. Profiter yango, tel avantage de l'émission. Voilà. Donc ba chromosome na kati ya banzoto na biso ezalaka numéroté. Chromosome 3, 13, 8, voilà. Maintenant c'est pendant l'ovulation que accident yoko salama na kati kuna. Dans le chromosome 21, et comme 3 chromosomes. Et ça, pendant l'ovulation. Pendant l'ovulation. Et c'est le côté que moi, je on a liboum. Et c'est le côté que moi, je on a ramassé quelque part. Moi, je botte minango. OK. Alors, na mikili a pote na 4e mois de grossesse, par exemple, ça me parent que moi, j'ai trisomie. OK. Et là, et c'est la bonne nouvelle. Déjà, tant que bongo, il faut chercher les mots, il faut chercher comment annoncer aux parents, mais quoi annoncer parce que effacer l'enfant imaginaire, et puis vous avortez là-bas ou bien vous juste non. C'est là de pas un médecin. Médecin mususu a décourager pour avorter. Médecin mususu a lobana yo que moi na différent, ça trisomie, mais il peut faire quelque chose à ça moi na. OK. Maintenant tikeli au bal. Parce qu'il n'y a pas la possibilité d'enlever les chromosomes là en plus. Dieu n'a pas permis. Parce qu'il veut que ses enfants va se retrouver. Ou bien au long moine ou bien au tiki moine. OK. Donc, alors accident salami na 21e chromosome. Voilà pourquoi balobi tri cela veut dire comme 3. 21 parce que salami na 21e chromosome. OK. Yango balobi baza ba trisomie, c'est le professeur Jérôme Lejeune né à Pesaki abimisa kombo wana ya trisomie 21 babenga kaye le découvreur de la trisomie 21 malheureusement akufa. Paix à son âme, je pense que vous comprenez donc trisomie ndezana moya ya kokima yango ezate. Moya kokimango ezate soki mwana za trisomie simplement mwana ye na kati ya libota bino ba papa bolobi na famille na biso bana boye bazala ate. OK oui. Botikili mama mokumba wana nazo koma kuna surtout biso ba africain ba congolais. Mais les professeurs tant asali recherche ya kufi na ye soki wana. Et soki wana te tant asali recherche à lobby effectivement puisque j'ai trouvé la cause ezali bazala 47 chromosomes. Cela veut dire que quelque part il y a une solution. Bandi ko sala ba recherche ba donateur bazo pesa ba mbongo pona ko pesa ba chercheur scientifique pour ba trouver solution. Et na kati ya parcours wana atika biso. OK. Mais ba recherche ti lelo et continuera parce que fondation ekoma ya munene bato bayaka ko pesa ba mbongo bato bazana ba héritage sans enfant bayaka ko tika ba mbongo wana pour ba trouver ka solution ya ko yeba ndenge ni ya ko atténuer force ya chromosome 21. Je pense que vous allez comprendre tozana libanda ya 8 palace na terrasse ya bomoni mitukezo leka parfois vous comprendre ba mouvement ba grand car réseau qui na comment on appelle ça bisika bazo mabanga kuna na sekoma faisons leka pour 8 palace to aka na croisement ya sekoma na ce peu commercial et avenue ngo comprenez tozo sur la lisolo etali ba trisomie ça. Peut-être qu'ils sont concernés, mais ça nous concerne tous. Cela n'arrive pas aux autres. Voilà, cela n'arrive pas qu'aux autres. Et tout le monde bien pour comprendre ma lame.
biso na Congo to pe biso ba africain trisomie 21 mingi to qualifier yango neti sorcellerie. Mama boti mwana omoni aza mwa ki deng bon ina loba ki dengelo omoni aza mwa trisomie bien kindoki surtout ba Congo kindoki et si c'est ba divorce et bota makambo ebele et après ne peut-être soki ba tu ba comprendre non kati le loto na nous te poser continuer so mwana bota mikaka moi trisomie kindoki eza na kati wana. Papa Rabi, c'est ça mon travail. Travail nanga ezali que to faire tomber toutes les idées qu'on a reçues. To changer regard na biso sur la personne trisomique. Comment nanga ezali que to effacer là le nom des Mongols. To comprendre que baza ba Mongol to kotika na biso to effacer nanu que trisomie 21 zandoki. Mongol etikali na nous popi pe etikali na malema to ani kolongola ngo. Comment vous Papa Rabi, na mikili apoto pe babenga ba Mongol. Ah. Oui, lelo babenga ba sou mo wana exista souté. Eza souté. Eza souté. Eza enterré. Babenga ba trisomie 21. Ouais. Donc c'est aussi possible que biso pe ato effacer comme wana. D'accord. Ouais, baza ba congolais. Pour na mon église na CFC, pas pasteur de la foi, le ba pour na bana trisomie 21. Ndeko mo benga bi papa Rabi biso tona mwana moko ya bongo mama ngo zaka wapi nakende kotikela ye ba kotikela yo zwa no bango en charge ozwaka bango en charge mawa papa Rabi eza pasi na mawa tango na yoka bongo parce que même temps on a yaki pour la première fois ba maman ba yaki ebele na l'idée que ba ya ko abandonner bana wana bon débarras maman ngo ya zwa na ye mais ina yebisa ba maman ba olandanga que bano bozo négliger oyo ndengi bible bake nzamba lokota mutu na sepe atomboli nzamba za capable ya kotombola bana o kaka na handicap na bango wana po atombola déjà ba trisomie na mikili ya poto lelo otozo mona personne trisomique journaliste avant de azo sala ki journaliste azo tanga pe azo présenter journal azo biso kitoko luka ngona ba google komona lelo otozo mona personne trisomique maneke ba bazali na lakisi bango mannequin pona nini po mama ya mwana wana atalaki handicap ya mwana ete atalaki beauté atalaki ke mona fa aza kitoko aposte neka photo ka na Facebook bato bamona kate bamoni handicap te bamoni beauté mwana wana abima lelo mannequin pe baze belé babiba mannequin toi na poto na poto kasi ya 50 ans en arrière bazaki pe kana même attitude d'autres nango mais parce que ils ont lutté parce que ba combattre loko wana ndele lo ba komi esika ba komi ndeko mo tune ngai papa Rabi me bana ngo eske ba koma pe mikolo nje ba suka na âge mo songolo ba kufi na bango na laksi bino teza papa mo na Facebook na ngaza âge ni 70 ans aza trisomique panga na sala toza na 70 ans autrefois espérance de vie na bango ezalaki ba 13 ans 13 ans ouais. Mais lelo yo par rapport à la recherche scientifique ils allaient évoluer tellement lelo bazo vivre quoi ngana yo to ça pe bato to zo mona pe bato ba kufa biso 20 ans mona pe muke mais bango pe lelo ba ko ba 50 ba 70 ans ba 50 ans. Voilà oyaki tozaki na lycée Saint-Germain lycée Saint-Germain ozaki na bango je pense qu'il y en a tant qu'il faut que va illustrer les images avec les enfants trisomiques et bolier bobini bazo koma bazo dessiner bazo décorer et pourquoi l'exercice wana d'abord oui l'exercice wana papa Rabi ezali très important justement pour na ko lakisa na face du monde que bano bazali pe capable ya ko apprendre des choses bazali éducable et ça aide na mémoire na bango tant mwana wazo sala ba décoration wana azo jouer te azo sakana ka pamba te azo ko apprendre quelque chose ça travaille leur mémoire parce que bazana déficit d'intelligence ceux qui to tie bana wana en activité te ba ko régresser mais ceux qui baza en mouvement baza en activité bana wana bako progresser bako développer mémoire na bango ça toujours travailler et c'est très important papa Rabi bana oyo bazana ba école ya ba 1+1 = 2 mathématiques français géographie histoire te école na bomo za kitambo boye ba mama nani ba yekola ba géographie na ba français so ya ami de David comment on za nini na kena ça tournage moko na yango na
Les amis de Daniel. Les amis de Daniel. C'est ça qui n'a eu un autre. Maman a été. Autiste. Ok. Azala mwana ya autiste, ya zora bing bana ba autisme, ya zora pe na bango pe ba trisomie. Justement, problème toza nango ezali système éducatif. Ya bana o ezati. Nous y est fier bo, y est trisomie 21. Fier mo ete bana bazagalo lendo Ya on saka zo benda beauté. Sourire aseki. Maman Nadine a sala école. Oui. École où ezali vraiment adapté le seul école. Aza moi se rova na poto na kasa ba confort. Moi na ye aza ba avantage nyo sur la poto. Mais atiki poto aye awa po apesa chance pe na bana mususu. Mais il a fallu l'état atie maboko. Mais le quoi l'état atie maboko te? Aza obligé atie ba frais scolaire. Oui. Et ye le quoi la salle yango pe na millier moko oyo batu. Oh baza pe na mo ba possibilité wana bazali. Et frais scolaire kuna eza ba $700. Wow. Bah $600, bah $500, c'est là de moi n'attend kuna il faut pas na misol. Or déjà ba trisomie ko bazara déjà marginalisé dans ba famille. Parents ni no foutre la moi $700. Bazo futa. Oh ya biso kaka. Ya biso ka siko ya mwana. Il faut peut-être penser pe ba parents pe oyo pe possibilité wana. Bazu wapi. Mais justement, il y a un combat dans les que l'état tient mis sur na bana oyo. Bolobi que l'école est gratuite non? Et gratuité pour tous. Ce que l'école est gratuite, papa Rabi, même maman Nadine, à côté de monter à te parce que l'enseignant, l'encadreur, vous allez payer par le gouvernement, n'est-ce pas? Comment t'es? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, expliquez-moi, pourquoi on a une gratuité? C'est comme l'enseignant là, déjà plus dans l'école publique, dans la privée. Gratuité dans l'école publique. C'est l'éducation. Kuna ko futa. Gratuité dans le public. Donc il faut, je pense que démarche il faut que enseignement na bango et dans l'école publique. Bazo ba trouver par na bango per l'école publique pour bazo gratuité. Pour les amours pas si ba $700 maman Nadine to piombo te. Na lobi na yo eza na liste d'attente. Parce que maman Nadine eza sur na place te. Oh. Bana baza na liste d'attente, il y a plus de place. Parce que les parents vont comprendre qu'il faut valoriser les enfants, ils vont comprendre que le lobby va aux alertes. Comme ils ont la possibilité, ils vont futa. Mais c'est vrai que les parents ont la possibilité. C'est ça, c'est ça. Ils ont ça, mais ils ont peut-être des frais, il y a assez, parce que papa Rabi, ceux qui ont le lobby, papa Rabi, il y a aussi la 2 € à 4 €. Et vous avez gratuité, papa Rabi. Moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose. Vous avez le transport au foot, si vous avez la voiture, il faut essence. Si vous avez la moitié, il faut moitié et vous allez payer. Papa Langai n'a pas dit c'est un cadre. Si vous avez trouvé mon salaire à classe c'est un cadre. Mais si vous avez mis derrière il faut payer. Alors ça c'est gratuité. Tout année par rapport à la démarche Nabino, vous vous battez, vous avez dépensé votre énergie, votre moyen. Apparemment papa Kembo vous ne gagnez rien. Oui, pour le moment, tout ça nous sommes bénévoles. Parce que premièrement nous sommes humanitaires, cela veut dire charge nous avons payé ça à maman et maman paye un bon visionnaire à joie qui a transmettre vision et pas un biso accompagnateur. Nous avons la charge, cela veut dire que nous avons mbongo na sima, nous avons sens na biso d'humanisme, nous avons les bosso pour appuyer pour mener lutte oyo pour na bana oyo tina suka. Mais je crois que maman aimé, vous laissez l'Europe, vous laissez vos activités pour boya pour bundaka lutte pour banoba pour gagner. Vous croyez que les Congolais acceptent ça facilement comme ça et justement papa Rabi, ils allaient accepter facilement mais aussi on continue à lutter. Papa Rabi, n'a qu'il y a poto, le droit est belé, ils ont déjà acquis parce que les parents ont lutté. Il y a un combat ils allaient na ba parents. Parce que bana o bazana facilité te ya roloba. Il faut ne pas parents ba comprendre que il faut ne lutter parce que ça facilité parce que ça qui est là moi ça méconnu na mboka. Ozomona. Et ça facilité mais ça impossibilité. Ce qui nous a passé une vision à papa Rabi parce qu'il y a que ça impossibilité. Ngai problème na ngezali. Je fais 5 ans de sensibilisation car pour travailler mentalité à battre. Maintenant que na ligne maintenant na tia ce projet na réalisation. Nous avons besoin de bateau basunganga même si le gouvernement est mais bateau o amité mamala mu bateau basungaka bateau parce que bana o bazana école normale c'est une école adaptée qui demande un bon financement.
financement moko ya makasi. Biso tozo ko banda ngo avec le peu de moyens oyo nzamba sungeli biso to ko banda yango. Vous récoltez l'argent en Europe ou bien les cadeaux, les dons? Non, non, non. Na matière d'argent, je prends Dieu à témoin, je suis servant de Dieu. Na récolte même pas un sou, na qui que ce soit. Na solo bango devant vidéo. Ba ninga ka na sala kana bango bazala kana ngai oyo vraiment ba porta pe un franco. Moi les sungia muke muke. Maman me na repesa moi 100. O c'est là-bas na carton. Na koya na biloko. Na zala moi ba activité, ba yena ngo ba tie kaka na moi muke nanga o na zora na salaire na ngai na kotisa on a budget ya bana o. Mais ce n'est pas suffisant. Donc ngai rôle nanga papa Rabi. La famille vous accompagne aussi? Pardon? Mes enfants, ouais. Ouais. Bapexote à maman, maman boke non, maman konza moko ba tonza ba poste na ba bazo sa ba détournement ba yo ke no boma ka nzoto makambo zo simana onde. Papa Rabi omoni biso ba ça tellement sensible parce que toyeb sa bango ndenge mboka na biso zali ko évoluer. Toyeb sa bango que vous avez eu la chance ya robota na poto, ya otanga ba classe. Bano baza en Afrique eza bongote, bana baza ba difficulté, mboko eza ba difficulté. Donc il faut qu'on expliquer na bana. OK. Il faut expliquer na bana nga basaka soka zo sa ba course na ye asali pe pour na ba trisomie. Ah, c'est très bien. Ouais. On pensait à ces enfants, pensez à la fondation Louzaïa du Espoir et Vie, surtout pour les trisomies 21, ça serait bien. Mon ami est là, tellement Yaka no Yaka. Ah, Zala. Yoko mono. Bye. Bye. Ça vient hein? Nazo yoka. Vainqueur. Vainqueur. Ça va? Yeah. Vainqueur autant nga? Autant what? Aya. Okay. Yeah. Ah, yembe nga de anzembo. Na koti classe bozo ke pressé boye po ani vainqueur. Autant nga même. Vainqueur ne bo moné boye pe aza trisomie 21, aza trisomique. Bo excusez-moi ba terme. Oui maman est compliqué nga na osala film qui est Rabi nazaki drépanocytaire. Drépanocytose, drépanocytaire, n'est-ce compliqué ngati mais na réussir quand même de non mais santé trisomie boy. Na omesana. Na me ko sola pena na moi ba maman bazali. Na yebtena banana bana kaka to ba maman. Ba maman. Bana bazana facilité ya koloba penza te ba maman ne ba concerné. Na comprendre. Allez, beta. Yoka, avec misatu. Neteka moko ye misatu. Mama pardon ko tema yo pusano kaka. Olo bandam. Yaka. Ya hotel manu a. Minute ka mukeli msapo to kimasima ngonga. To albosa 8 palace bo momi toke leka 8 palace vidéo. Bana pote belé baza so na 6 émission na mati, moi matolo moko na ko bimata $600. T'as l'avantage. Boni maman. Bien papa Rabi. Comment na maman Lucie? Maman Lucie, yo po bota mwana ya popi. Olobi anwa aza popi ta trisomie. Obongsa. Maman m'a effacé biselo mona mtu. Yana etikali vraiment aza trisomie. Aza ah oh ouais. Yo na Christmas les bogara enfin liboswana. A costume. Ya. Te o biso to benga ngo abakos. Yeyo. Tango botaki okutane na ba problème na famille. Bon, nakutana na ba problème bon na famille penzate mais na libanda famille. Nazaki mutu moko mama moko nazaki humilié tête courbée mais nanzela ya koyoka matea pe na yeko bakisa sous un plus koleka pa mama aimé. Nde na yeko sous courage na ndenga talisi biso makambo concernant mwana na si bomoni ndenga zali. En tout cas, Natala est mobilité. So Natala est roboti nchor ndoki. Wana nde baloba ite baloba na boti mwana moko azana tina te. Aza utilité na société. Mais ngala considéra que loko wana te. Na eba ke nzambe nde mutu aza mettre circonstance pe attend. Nzambe nde mutu permettre kina mona makamba boye. Pe na simana ye na mona makamso malamu pona ye. Peut-être ce qui n'a pas na te na mona makamala mso na bota ki était na nga mona mama emete na nga mona fondation Louzaïa dioté mais comment de na boti ndé ya onto kuta na mameme tiko eza ba mama msusu pe baza peut-être na kana yo aboti mwana boye a beti costume na boye bo déjà de bazo marginaliser banango tout ça bazo qualifier boye za na passe wana ndo le tête courbée aller la kaka
alela kaka po nini mwana ya boye po na ni ko ba mama bongo ni bon po na ngana oyebisa ba mama bongo na ko encourager bango baza bana ya kobwaka te baza bana ndengi bana nyonso bazali abaza na corps âme esprit de eloko obwaka wana eza te baya eta na nzela na ngai te na sima ya mama Aimé baya bakoyoka ebele bakozwa pe courage o biso tozwa ya nga na kumisi nzambe kokuta na mama boye baza ba mama ebele te ba oyo bakoyi kopesa pena importance na kenda na nga ba journée mususu mais ya trisomie 21 oyo mutu nda pesinga makasi eza mama oyo ndafandi pembeni na nga ya nga nzambe apambola na initiative aza nango ya na osenga bakonzi ya mboka oyo bakota likambo batia lisu likola lisu mpona mama oyo akende musika mama Denise ozokanga mwana ona oloba nga nazoko représenter moko ya baparents ya batrisomie 21 mais mama oyo ya na initiative malamu aye nango mpona kosunga biso mpona kolongola biso mai na miso mama Denise Nyakeo Mama Denise Nyakeo, maman première dame de la Mama Denise Tshisekedi. Yewana, Mama Denise Tshisekedi. Yewana nde a soutenu mama oyo. Bon mama oyo a na initiation ya malamu pona kosunga biso. Loboko moko esukula gelongite. Mais ba ya pona kosunga ye po akende liboso. Tangu fondation za munene. Ba luka baselela bana oyo, batelier, bazana défaut na mutu, mais maboko eza normal. Makolo eza normal, zoto eza normal. Lokwa oyangata na village Bondeko. Soka silisi lobe okende wapi. Il faut batelia minene zala tango bazo silisa na village azoko kende kokota mbala moko na musala wana. Alors musala neke ya pamba te, il faut za na batu o batelemi pona kosunga ngo. Alors mutu ona moni na mutu liboso mama Aimé. O atelemi na pembe na ngai wana. Na kata fondation Luzayo ba soutenir ye. De baza na simana ye na mama Irani pe nazoko dresser message pa na yo zala na simana ye lokola mama ministre yo s'occupe na batu nyonso ba personne handicap yo zala na sima mama Aimé bosungana na mama Denise mama présidente de la République oyo bosunga mama oyo tangu nyonso aza na posa bosenga na bino bo répondre ye po akokisa posa bana na biso. Merci maman, merci. Betela mama maboko. Yoko mwana. Kumonyanga kisimane. Utanga. Wapi? Bondeko. Bondeko. OK, merci de ces nos fans nao. Masa bi atanga na mfano mama merci. Ya fana Bondeko miko ngoloba nao. Mama pusana. Ne yaka. Bote maman. Bote. Comment on est? Maman Angèle. Maman Angèle. Pardon maman miss, au côté les micros. Tiens les micros, joue micro wana. Maman Angèle, yebsa sona yo obotape mwana trisomique. Na bota mwana trisomique. Azawa. Azalia wayewa. Atele, tema pemena mama. Telema. Awa kaka. Mama ke musika Jonathan Da makambweza. OK. Jonathan. Tango botiye. Pusa micro pembeni na basemeki na famille balobani. Bazo sepela na mwana ngote. Bazo lobaki azali mwana mai. Ba mususu bazo lobaki azali mongolo. Bazo sepela na ye kaka te. Wana siko yo zo lobani. Ngapeka kubondela kaka nzambe pona yebike nzambe azali suka ya makambu nyonso. Me mwana mpa nyokoli yo. Anyokoli nga makasi na ba maladi. Mona kotika ye kaka na ndako, ye moko azotika na ndako soko akei na nzela kotambola ye moko na nzela. Okomona bazobeta ye kobinisa ye kolongola ye meme ata bilamba. Me makambo ndenge wana motema pasi. Siko ba mama oyo bazana bana tamsha ba bébé neti ba trisomique boy okoyebisa bango nini na koyebisa bango kaka ba négliger bango te ba batelaka bango kaka malamu po na bolingo nyonso. OK. Olobi na bakonzi ya mboka na bato bazana ba moyen pona lisungi ya bana o.
nazoloba kaka na bakonzi ya mboka neti mama Denis akoko sunga pe biso kotala nanu likambo ya bana oyo lolenge bazaleli pona kosunga bango kotala pe mama Aimé na ndenge amusala yango ndenge ayokolela yango na klasi ndenge azali kosala aza na susi pona bana oyo basunga ye ke bakende pe liboso soit baklasi lokola ye azoloba malamu te me makambo mosusu okoyoka mosusu mpe okoyoka te. Nami kotune kaka. Bonjour. Nata. Nata? Oh, ozando ya Nata, cameraman ape Nata. Loba ya obini. Nata. Ok. Merci. Zonga na boya fanda place na. Donc comprenez, on doit faire quelque chose pour ces enfants et bandeko na biso oya gouvernement o ba wario bosungande makambo osala yango tamusa to na yango musala yango ezomonana mameme luzadio comment musala yango eza passe Papa Rabi musala oyo eza vraiment passe et surtout que au moni bana onde baza we Papa Rabi souffrance na bango eza cachée. Oui. Souffrance nabango est interne. Et des fois quand je lance les messages comme ça, peut-être peut-être toucher na explication qu'on appelle ça parce que tant que physiquement mais on baza ba maladie on baza bien. Mais laisse-moi te dire bano baza na problème de santé et belé. Mais les enfants baza un problème de santé belé, parents na ba on peut apparemment kota ba on boye c'est comme si problème ici là te douleur wana ezaka ka pasi wana papa abina ngwa kolinga banda botaki mwana azala kaka na ba problème solution pas ozwate parents nyonso akozala bien te famille vraiment ba yebi ke mwana za mwana biso pe ba kozala bien te ozomona mais surtout dans l'hôtel ça penza yemoko la personne la concernée mwana azala ba problème d'abord ya malformation cardiaque papa Rabi ozolande Bazawana, tous les 5 sens de la ont touché. Okay. Les oreilles, les yeux, les nez, tout les a touché. À partir du chromosome de plus. Baza sensible à l'infection. Baza pe mingi, baza pe un problème de marche. Vous comprenez? Donc, il dit que douleur na bango, pas si na bango, tellement que c'est invisible, ça se voit pas comme ça. Et tant que tu as boy. Par rapport à cette émission, je suis à l'hôpital, pas si. Je suis à l'hôpital, pas si. Donc, peut-être peut-être la toucher. Mais vous croyez leur intégration apparemment c'est pas facile. Est-ce qu'ils vont réellement intégrer la société comme... Mais cela ne veut pas dire que ceux qui est facile de lâcher prise. Non. Tozali ko croire na intégration, nazali ko croire parce que na mikili ya poto ezalaki pe 50 ans en arrière, bazalaki pe dans la même situation. Mais lelo oyo intégration et salama, insertion et salama, ils travaillent, ils ont un parcours scolaire, ils ont un parcours professionnel. Bazaba no basalaka, ils gagnent leur salaire, Papa Rabi. Donc sa chance na bana oyo pour leur avenir, pour le développement de ces pays, bakoki ko contribuer na mboka oyo parce que ce sont des choses que j'ai vécues et que j'ai vu parce que tu accompagnes ba adulte s'il te plaît. Parce que na musala basala ka ba gagner salaire. Ouais. Mais pourquoi tout le monde est ça impossible? Mais pareil, c'est comme si basali ko prendre vraiment en considération te bakam nazoloba. C'est comme si c'est impossible o nga nazoloba eko kisama na ba. Alors c'est comme musanga so nga mutu na bota mwana te nazo pesa bino bakambu oyo na yebi que ça possible mais bino mo pas oui ba on a peut-être un bo yo pas wana uzana ngote yango zo fortifier bango bana douleur wana ya mona ge mwana. Mais douleur aussi la neni Papa Rabi mutu so aza malade il faut son traitement. Traitement ya bana o Papa Rabi eza vraiment na kati ba kisité. Mais vous avez un devoir, il faut traiter l'enfant, traiter aussi la maman surtout. Et la maman surtout. Pourquoi même no mikili apote Papa Rabi dès que ba moni ke mwana za bongo ba banana na ba parents ba yebi ke eza dur pour na ba parents. Il faut batali sabino pour effacer l'image de l'enfant imaginaire. Ouais. L'enfant que vous avez imaginer, vous effacer. Parce que l'enfant est venu à ça différent.
Et donc ça facilite papa Rabi. Ceux qui ont télé ba témoignage et ba parents nyonso ya kuna ya ba mindele oyoka kaka quand on m'a annoncé le diagnostic, c'était comme le ciel est tombé sur moi. Oui. Quand j'ai constaté que l'enfant était différent, c'était comme le ciel est tombé sur moi. Osomona parce que parents nous ça moi na bien. Mais maintenant que l'enfant est là, to sunga bango, to accompagner bango, to pesa bango place base à la lobby autonome. Vous pouvez avoir ces cas, vous pouvez avoir un enfant comme ça, trisomie 21, ne vous découragez pas, protégez cet enfant, gardez cet enfant, Azadon Onzamba Pesaki, et c'est ça. On est là avec notre frère Kembo, on est en train de chiter. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui nous suivent par rapport à ces réalités, à enfants trisomiques. Bien, toujours sonner sonnette d'alarme. Côté Batoamité à Malamu, des particuliers qui peuvent accompagner cette vision, financièrement bien sûr, parce qu'ils ont une finance ébélée. Et secondo, côté de lancer sonnette d'alarme, mais côté gouvernement. Maman Otio Loba tantôt que constitution a bissom tel lobby en haut. Tout enfant a droit à l'éducation. Babil l'école pour tous, sans discrimination aucune. Bosuki wanate, selon la constitution de Bisso, Bossali Bisso, ministère, il y a personne vivant avec handicap. Mais ministère yango et autres en charge bah, personnes vivant avec handicap physique. Du coup, on a mis à l'écart des personnes vivant avec handicap intellectuel ou bien des personnes à déficience intellectuelle. C'est déjà discriminatif. Comment pouvons-nous avoir une société qui est exclusive? Ok, la société devait être inclusive. Cela veut dire que on a sa sol congolais. Faut société congolaise à Yambaye à bras ouverts. À profiter na avantage nyonso. Droit na ye nyonso lokola citoyen congolais. Et bande qu'on a biso bazana sima na biso yo bazape ba citoyens congolais qui sont censés jouir de tous leurs droits. Mais malheureusement aujourd'hui ils sont discriminés. Yangwana toko tikate toko sonner toujours sonnette d'alarme pour que bande qu'on a biso bazala considéré bazala incline à katia ba droit na bango le quoi ba situation ba citoyen congolais. Et vraiment la fondation Louzaï est là, c'est vraiment l'adresse par excellence où vous pouvez contacter pour que vous ayez le beau qu'on a bino une main d'œuvre pour que mettre l'écolo ya édifice oyo totonga nango longo. Voilà. Merci beaucoup. Maman na mono memisu mwana moko. Ye komone nani? Komone nani? Ketia. Ba micro. Ye mo lobi Ketia. Ketia, ye mo lobi Ketia. OK. Et bon, il y a des fois tant que notre question na moi passe na mtema moi bon. Nzamba pesa bisoka makasi to cité na temps sanga sinto tika na 5 minutes. Mwana lo bisaba maman nyonso. Maman na yo maman Ketia. Koko ne koko pusa na kaka. Mon ami a Kenai. Azoya, a signalé maman. Ouais, allez-y, au lobby ni maman. Nazo otalisa mwana oyo. Mwana oyo aza trisomité, mais aza déficience intellectuelle. Hein? Aza déficience intellectuelle oyo to benga ka otala mwana wana kizengi. Kidengele. Mais mundele te kotambola pe na passeport asala trajet mulai. Mundele a mwana kizengi te. Aza wana za au moins na parole. Ya koloba mwana oyo malgré ne bozo mona eboy so to pesi chance à sala activité moko boy akoyi ko sala yango mais déjà ça na ba problème physique mwana oyo azana capacité te ya kosala trajet pour na koya na école donc ozo ko senga ke projet onga na zana ya ko créer centre pour na ko bana oyo nyonso bazana ba difficulté net ya boy bazala dans le centre mais ko créer centre ngo senga mbongo ebeleti kasi yango to senga ba mbongo wana financement pe na mbongo ngo ezate mais ba 55 millions bazo yiba biso na ba député kuna ba ko yiba biso ba 55 millions te ba pesa biso ngo to créer ba centre non mais mbongo chaque année mbongo bimaka pona ko soutenir ba activité ya bongo
kasi bapesa biso ekendaka wapi vraiment mwana oyo bozomoneka boye akosala nini mais ngai nayebi ke mwana akosala quelque chose nalingi na montrer à la face du monde ke mwana aza capable ya kosala quelque chose babimbo mama eme fond yango topesi tomona osali IGF ekomi déjà osala vraiment tosenti makambo esalemi ekosalama papa Rabi mwana nde bozomoneka abe boye na toza na bango kuna azokosala baactivité bazana bango bana oyo bakokota na parlement te toboyi te mais bakoki kosala quelque chose tala mwana ndenge azali ya telema bien badifficulté aza nango akoki kosala trajet te akende école ngai nalingi nasala centre mpo mwana oyo avanda na kati ya centre aza na baactivité na ye ya kosala to valoriser ye eza possible ce n'est pas impossible koko na ye yo koko boni bien par la grâce de Dieu tangu abotami na famille bazalo lobani akutu tata abota ye tanga mona ka bwa kima na ye tata kima aboyi pe mama na emba moko tata kima na zo pe charge te to mona na biso pe yete kaka to bunana ka yango na sepeli pona ndenge mama kenzamba sungie kazwa ikambo ya kosala pona bango nazana esengo makasi lokola bakaya boy lelo tozali lobi biso tokolekana soki bosungi biso totika bana bona nani siko paza pe mwasi botana ndenge mokili ezali yango na vraiment ezala neti tozosenga kaka bakonzi ezala mama Denise ezala pe mama Olive oza kaka comme ça nzamba sunga mitema ifongama bomeka kopesa kosunga pena mama Aimé mpona mosala oyo andimi kosala biso bolamu mpona bana na biso na sepeli makasi bakana bango bamona bango bamusu bandoki bamusu bizengi tango ozoleka kuna nzela bazofinga ozo comprendre ke bazoloba pa ya mwana tam susu koko otomona déjà ke bazo tango totambola kaka ozomona bazofinga ye moko pa yoka soni mala mingi totika keka na ndako tato bimi ya zaka na kata ndako avandi sebe pa ba ye omona bobombi ye mimi ngatakane kana na kata ndako avandi alingi siko atanga alingi vraiment koma mutu atanga baki bakonje basunga ye atanga classe lobi pe azala mutu vraiment qui a kanga makaka be ndako. Merci beaucoup. Merci, je pense que le message est lié. Toi aussi ça va maman toi aussi ça va maman bote maman bote kombo nani nga komuna mama Aninkete maman Aninkete yo besoin moi trisomique naza moi trisomie mais ba boswana benga bango ba bizengi ba popi mais bana mai mais mama me ayeli biso na nzela ya trisomie 21 yango to senga papa Félix il a été gratuité pour na bana classe et bon biso bana zo mona bango te to senga papa Félix tala likama bana biso trisomie 21 to za na poso tongola bango ba classe ba tanga nde bana so batanga ka papa so ba siko tanga ba classe pour osala bango pe école ya métier atangi grâce sisi akepe na misala maboko pour bango nde baza bongo nzoto na bango eza bien mais mutu na bango nde eza na problème yango to senga papa Félix tongola bana biso ba école pour te bana bana kotanga na nzela mama Aimé yo soutenir mama Aimé pour mama Aimé atonga ba école pour te bana biso na ba classe kotanga ba centre ezali mais ko futa $700 to zana ngoti makoki ezate yango to senga mama Denise papa Félix côté likama bana biso trisomie 21 to pesa biso passe na bana bazokola kaka na bandako me ba classe ezate to zana makoki te mama Denise sunga biso yo la mama Aimé côté likambo ya trisomie 21 yo kela biso mapote yo nde oza mama moboti yo nde kozala biso solution epa ya papa Félix yango to senga pa mama Denise to yoka kolela na biso ya mama Aimé na osunga fondation Luzaya de oyo kota likam na biso mama ministre po zali ba député pe bino bozali tala bana so ba trisomie bazo telenga na kaka boye batambola pamba bazo finga bana bagizengi bandoki yango mama yoki la biso ma bosunga biso pona bana biso basala biso ba centre po ba na kotanga ekoselesengo makasi po nzambe asunga bino boko kokota likam na biso. Soki le bito kufi banana ba kosunga bana biso ni bana biso baza na centre ba ko la misala ba ko ba formation pour te lo ba ko ba pe ba to loko bana se baza na banda kuna bango yango to pisi papa merci mama Denise sunga biso kotika biso te merci. Voilà, message est l'équipe, je pense que vous comprendre Fondation Luzaya Dio Espoir et Vie et bientôt commis
to comme na biso ko citer vraiment mais tout nezali bana ba sa misala nini ba we ko ndeni wana peut-être ba sima to négocier la honte zo ba détail nyonso ne te pour contacter fondation to zo papa Kembo pour contacter bino to zo bino ndeni. Alors biso bureau na biso na Congo on a contacté. Alors faut bengana plus 243 81 235 12 46. Je répète, plus 243 81 235 12 46. Wana ozi bureau na biso awa na Congo et à partir du bureau na biso aux aba détails nyonso o koloka. Merci beaucoup. Yepé Azat trésor. Bien sûr. Oui, cela veut dire Nenge Mama Lobiwana, dans ces enfants, il y a un génie. Et ce génie doit être exploité. Ce que c'est découverte ce génie les stalots que tu luki en haut, la moussi en haut. Donc, bana o baza peine perdue. À tout le monde, aux parents, au gouvernement, ces enfants ne sont pas des peines perdues. Ils peuvent apprendre quelque chose. Preuve, on a tiré les téléphones à Betiko, à Fongole, on a dit qu'on a photo, à vidéo. Voilà. À vidéo. Maman aimé, toi aussi ça n'a pas été message ni aux années et mais tu n'es belé peut-être un bas simatoko un bas détail vous avez mis tout na vos commentaires soit un bas commentaire tu peux vos commentaires na WhatsApp na numéro na ngai to commissaire yango. En tout cas, merci beaucoup, Papa Rabi, merci. Vraiment pour na temps oyo permettre les bisous de passer sous un message oyo. Merci. Vraiment, nous avons un conseil na parents nous sommes na bana boye, bolinga bana oyo, bo pesa bango bolingo, oyo ka bango basenga amour. Ngai na yoko tia projet pour na ko pesa bana au place na kati ya société, pour la ko aider bana oyo pour un avenir meilleur. Contact ya ngwana ba pesi. Vous avez besoin ya kokomisa mwana yo obengi na contact wana pona ba parents nyonso oyo bazana ba kota ba kitambo les amis de Daniel ezawana soko ozana ba possibilité kende na les amis de Daniel kende kotika mwana atanga classe eza adapté pona bana wana. Les amis de Daniel a aussi besoin de soutien financier pour que a élargir l'espace. Donc ba parents so ozana possibilité. Les amis de Daniel, kota ba ville ba Kitambo, maman Nadine, azali promotrice ya école wana mais azali pe na ba même difficulté. Il y a ko grandir un peu l'espace. Donc vraiment, nazo senga soutien, bandoko bozala poto, biso dozala moi avantage, boko ko soutenir fondation Luzayadio o yeko pesa chance na bana auto bengaka ba trisomie 21 ou bien ba autiste ou baza na handicap mental. Donc nous avons besoin de soutien à bino matériel comme financier pour que bana oyo ba apprendre ba métier, ba apprendre quelque chose pour un avenir meilleur pour na lobby na bango. Merci maman Aimé, merci beaucoup en attendant que futa bino bebo landa biso bongo sunga fondation Luzayadio Espoir et Vie et Gozamala mi bobeng na ba numéro affiché et vous appelez na mituna boko komela biso topé bozana bokoti na initiative oyo mama ena ngozamala mingi to sunga bana oyo ba trisomique et kozala malamu mingi. Merci na bana pe na babocho boyaki na bana lelo awa fondation Luzayadio Espoir et Vie ezana pona bino. Merci Nathan Kifuta, merci Gauthier Kele, équipe technique Moubimba Topesi, merci et pas ya Fiston Basende, na Bosanité, DT Doudou, ya Witch Palace, bah Jean sur Witch Palace na pesi vino mbote et numéro ya France Togo Zoasogeza. Oui, pour na bandeko bazana mikili poto so boliko contacter ngai ngana za na France. Téléphone ezali 06 59 14 53 98. À répéter. 06 59 14 53 98. Oyebi ndeko azana mwana ya trisomie 21 to autiste. Tozo mettre projet na biso na réalisation. Botinda ba famille, botinda batu, bo soutenir ngai pour que bana o batanga lokwa bana nyonso. Na pamboli bino. Na pamboli papa Rabi, na pamboli caméraman na biso. Merci beaucoup. Na musala kito bo sala. Merci vraiment. Et napesi merci mina collaborateur na ngai frère Gloire oyo atika ngate malgré bénévolat pesa katana ye vraiment nzamba mona ye. Voilà.
Merci vraiment, merci na bande gonyo sur la vidéo lelo ceux qui intéressés bino boye biso bo commenter en commentaire et ceux qui ozana mituna topé belé a kotuna mama aimé ko hésiter te benganga itope komelanga numéro na nga na WhatsApp et kozala malamu mingi. Merci papa Gloire, merci beaucoup maman aimé, merci na balandi nyonso et tokuta mba sima numéro ya sika. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où est-ce que tu es? Oh, kasi na kani yasu. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh. Oh, papa, continue suki. Tu n'as des fils. On continue suki. On a commencé à la bande, papa. On continue à la bande. On a commencé à la bande. Go, prends l'avion. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On continue suki na la bande. Tout à fait. Papa, on continue suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osali li produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mo susuté. Et quand il suki ko ngai, na sala ko suki, na kata suki. Non, kata suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand singe. Nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la
na biso.